Bonsoir, 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 bonjour. Ça dépend Ernini Okolanda sous les baobas. En tout cas, Bambote et Belé Bisika biso bizuibino lo sako respect na ba chef coutumier na biso. Vraiment bayenge na bandeko na biso bundu ya Congo na église ya MPV ya Longo. Boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique. Shalom na ba homme de Dieu, ba femme de Dieu, ba nyonso ba chantre de l'Éternel. Vraiment ba shalom bisika bizuibino. Bozala nesengo makasi wana bozali liboso ya la danoise simple ka ndenge na yef sarabino servante na bino na ye liboso na bino poto to solola eza esengo makasi tozala nesengo eza vraiment esengo makasi soki muto abengi ala musi conscience na ye aza consciente na makambo salaki lelo ala musi conscience eza rapé esengo eza vraiment bientôt obetela no lisolo ya moninga oyo ala musi pe conscience na ye eza vraiment esengo makasi bandeko na ngai vraiment bozana se ya sous les baobas to na rappela ka bino pona talaka bato musu batalaka ka sous les baobas ka mukolo ana lem sous lelo nde ozala première fois na ye atala sous les baobas vraiment beau s'abonner et puis beau aimer hein soki ponza beau sepela oh nyo sa sepela na la danoise beau aimer beau tcha ba ba j'aime ba like beau linga vidéo nanga eza lokwa bino ngala na pesa bino ba shalom soki na mondi bozo tcha ba aimer wana pona ngeza lokwa bino pe bozo zongela nga ba bonjour en tout cas ça la takas vraiment bandeko na ngai bozana kimia bozana sengo eza na kanango kaka bongo la danoise ya kawana ka te pona asepelisaka mitema na bino akoyepe koya wana pona pasola mitema na bino akoyepe koya wana pona donc je ne sais même pas quoi. Je sais que bato belé ba betisami mabaku malgré na loba ke na kokanga nanga ba commentaire bande ko na osala mo entre parenthèses na vidéo nanga o eleka ki liboso ya bato balingi ko sambela na anonymat bato balingi bazala ba anonyme na ba réseaux sociaux na makam na bango naza contre bango te zala ndenge yo lingeli. Ok, na pekisi na nga mutu moko te et puis na yebisaki bino ke mutu pe a désabonné na yepete na site wana na tangaki na nga pe komba mutu te na tangaki na nga pe komba site te lokola bino mo boyebi kande boyebeli donc bo désabonné na bino te ezaki soki likambu eye na se ya sous les baobas batu mibale to misatu ba bengi balobeli yango biso tokoya ko fungola batu conscience ezate bo banda ko loba bo banda ko comparer bo banda ko loba o bo ko loba mama ozo loba mingi wana tokotanga kombono te omiyebi yo moko olobi ko lingoza anonymat yo za na anonymat ya ndeni kombo na yo eza wana quand même ba partir ya kombo na yo batu bakoyi quand même ko identifier yo ke ozana mais ba kombo musu batu musu ba kombo pe ezoyebana te ba kombo moko eyebana raté donc tolobi te ke nga vraiment donc nazana nga wana na lobaki awa eza nango sili koti olingi okoti olingi oboy soko moni ke likamwa la danoise alobi eke pona yo eza nango na sans effet eza nango na tina moko te konyoko amana yo te ezala no na kimia mela mai na yo bandeko nanga zwa mwa kopo no moka jus kopo vin blanc vin rouge lelo pe atomela coca pena na ndamba whisky toko standinga mukete tomela na biso mela mai penza mama ekitsa o motema eza nango te o mi beta ba mabaku boko takuna ebele na anonymat bo sambela na bino ba pasteur ya anonymat bo sambela lokwa bino boza ba anonymat bo sambela eza na problème te eza pe facilité eza nango normal batu musu balingi bango te bayebana na ba réseaux sociaux soki bango bazomona oneti koyebana nalingi nanga koyebana te nalingi batu bayebanga te mais kokota pete siko bokota apwani siko tango biso to laksa bilongi so to abazoba parce que hôtel na kota te na lite batu baye banga bongo zo kotala biso pwani kotala pe biso te kene kotala ka bato baza anonymat et ça lo bien au lieu o banda ko lela bon ebi ke ebele ba comprendre ebele pe ba comprendre te mokili pe za bongo même na classe poni les premiers à la l'échec. Cela veut dire batu nyoso ba comprendre ndenge moko te bamsu ba comprendre na retard ami koti sinanu tango akuta di bana marto penda pa nda comprendre nazaki wapi
mais bamsusu bazaka ba homme prudent azomona déjà mal na musika bi côté kuna na kota te bamsusu akoti na ye pe bon soki pe ye moko pe aza mutu pe ya molili bango na bango bata milili pe bakoti na bango te eza nango pe normal bato pe eza nango pe te kende pe bolobi wana ke bato musu pe tozomona bango pe baza bandoki me mana muku tomona mutu oyebi ke mutu aza na tatu na lingaka tatu te na okota te mutu oyo aza désordre azokende aza impoli na okota te mutu oyo naza boye bien yo lingi omona mutu te anonymat parce que azoloba na mongongo ngelu ou bien na mongongo ya soki ya nini mais non mais mutu azana normal azana mutu mokili azana sirène azana mami watate mais alingini anonymat mais anonymat wana toboyi na biso yango te mais kosambela nde na pasteur na bato bozoki na baéglise ba groupe de prière anonymat en tout cas ba bonne chance ka bisika bizwi bino nzamba lola batela bino kaka botambolaka nde mokili etamboli mais bobitungisama na bino te ba oyo nyonso bazokisamaki tangu yango oyo tangu ifweni bomela mwa mai na bino bokitisa motema toleki na page mosusu bamama batata bandeko bino moko boyebi en tout cas faut apesa bino pe moi comment on dit moi bilan ya musala tozali kosala oyo tolobi sous le baobab live together bandeko nanga sous le baobab live together eza kaka na bajour mais na bajour wana esangisi pe bato basangani na ndenga moke te bandeko na ngai vraiment bato bazaki mpenza na besoin ya live together eya bandeko na nga papa tika solitude na kati ya ndako eza mabe toboyi te ki femme seule eza mabe te ki homme seul eza pe mabe te ngai eloko nazoloba eza mabe ezali solitude quand tu te sens seul ozomona vraiment ke oye na ndaku nakutana papa moko boye na nini na Carrefour on peut ça Carrefour non place ba fait 4 fait keboye papa wana tokomi dia na fait vert ye azokatisa na ete nga na katisi na ye kokuta ye na kote nga pe na tuni na lobi po aza pe ka mutamanga na bi papa pani ozokatisa te abi na comprendre na komo sa calcul na tika ki mo madesu na ndaku déjà balamba mais na komo mo neti na kalinga pe mo Thomson na soma mo poisson yango siko na sa calcul est-ce que na zonga ka boy côté bateka Thomson ou bien na keka kolia madesu wana oyebi ke na tika la kaka boy da bandika ko seka bi mama so seka ni na bi te tika la kana ba calcul na tika kana ba calcul no nga na ke na ngai parce que papa nani azali homme seul siko abandi osa ba calcul ba madesu tala biloko ane za biloko moi si mutalo ba je calcule eloko ni mobile na nga ko lia mais ba papa en tout cas bo benga bon ba papa obino boko benga te poani bolongola kilo bolongola tabou toza na se sous le baoba mon pe pas bien bon mona ba témoignage bo pesa biso kaka 6 mois kaka parce que to boy to ça pressé te 6 mois bo mona ba témoignage ya minene makambo minene bo benga ebele numéro na biso yango wana toko enregistrer bino toko pesa to sala interview toko solola vraiment bo benga bozana bino te ozala na mbongo te yo benga nan longola na makambo mbongo na liboso na yo zona courage ko benga sous le baba yena ko sunga. OK bon sans tarder bande ko ngai to koti siko na lisolo lelo na ye ko betela bino lisolo mama na biso. Bon mama na biso akana préféré katolo ba biso mboka te po to ye ko la sa conscience bon mama na biso bon tokolo ba biso pe mboka eza un peu na problème te mama na biso avandi na Allemagne aza siko na 68 ans alandaka la danoise alandaka biso alandaka pe ba tumususu ya ba réseaux sociaux en tout cas surtout ba pensionniste ebele bato ebele baza misala te ba ofana na ndaku ba mama ba boti ba bébé sika en tout cas ba mbote bisika bizwi bino parce que bino pe bolandaka biso mwa mingi botala ba bébé en tout cas bolandaka biso ba pensionniste ba bazo sala te bato pe mwa nzoto epesi mwa kokoso mwa malade bazo talaka biso ba bonne guérison nzambe penza mona bino bozala guéri na au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Maman biso bande kotala alobi te fona benga pe la donneuse na la musape la musape baninga mususu conscience parce que yepe asalaki makambo ya mabe donc asali makambo malamu te o emema penza camarade na ye lelo bakunda ye na Suisse camarade na kufa na Suisse bakunda mwana mwasi wana. Donc maman na biso abengi à 68 ans boka biaza na 68 ans botala âge aye kolamusa conscience na ye na 68 ans mais nzamba lola ako bénir ye ako limbisa ye bon bino pe bino mo boko koma boko loba pe soki maman na biso ekozandeni mais vraiment bo finga maman te botala ka comme na 68 ans akoma pe na ba problème ya ba cœur ba diabète pe tension pe tout ça maman na biso vraiment attendre pe ba commentaire bozala un peu moins flexible et pas ya maman na préféré que tout bo finga ngai moko ngamoko na mema mukumba na ye mais bo finga ete mais bo pe ça pe conseil bo pe ça pe baninga msu conseil et kozala takas. Donc maman ya biso bazalaki na Bazaïr kuna bazaki camarade na maman oyo auta kokufa camarade penza batangi école primaire batangi école secondaire pe basilisi bakei pe école moko école basali pe école infirmière tant basali école infirmière maman na biso oyo abengi biso ya botaka bana ne déjà mibale na Kinshasa kuna na botaka bango mais azaka soki troisième femme soki quatrième femme abotaki bana na ye mibali. Après ndeko na ye aye kosunga ye abengisi ye na poto na tango akala bandeko na bakala penza lelo ba osala ta même soit ba 40 ans ba 40 ans sali ata ba 40 et quelques na poto. Donc maman na biso tanga ye atiki sko camarade ne ka kuna na baza yo kuna azo sala ka ba infirmière ne na moi na hôpital moko boye bala bongo babindele mo boba utaka Suisse il fallait ba ke so ba misala mo kota baza yo wana akutani pe na mwana mwasi wana en tout cas balingani mundele wana bali ye amenye na Suisse yebe ndeko na biso yepe ba mimaka yepe na poto epande kuna ye ayepe na bana ne mibale na poto sikoyo bazaki ayepe na poto asali pe concours voilà babenga ngo concours asali concours na ye azui pe musala na ye ya bien en tout cas azo sala pe azaki pe infirmière alimba yo kan pine ka na kaleza ibe ka ba lettre allez le quoi ba abande pe okomela muninga na Kinshasa muninga ne pas zaki na adresse komi pe akomeli ya lo bien nzambe pa benisi nga na bali ba to komi kutu pembe bande ko na wana pe tozana na makambo ya ba Schengen te ba ozo ba visa azo kende Suisse bango pe kuna bazo ya pe na Allemagne en tout cas maman oyo siko ya Suisse wana abota ki bana 4 ya ba métis maman ya biso ayaki suko bota te tango ye na poto awa alandi penza vie ya bien te ya komi kozana ye ba petit copain bomoni bano bazaki bazotinda bango baya ba étudiant bande pe akobima na neti bana obima lokwa neti mwa Mario Katoloba ande kolinga mibali ya âge na yete ka mibali ya bana mike tango wana ya zaki so na ba 30 so ba erni mwa ka obima na mibali moko ba bano bazoya ka ba 22 ans ka bana moko mike au mona lobi mona ngo pa kei na ye vie ka bongo donc ezo continuer ka ndenge wana moninga ne kuna penza vie bien mobali na za osala musala moko ya malamu baza bien na bana bazo voyager mona bengi moninga to voyager au moins pas memeli moninga ne cadeau na mboka bakei yepe soka moni yepe koto ya Allemagne so yepe kuna ba anniversaire bazo kende bana kuna penza babande pe ko benga penza tantine donc pona bango aza vraiment maman moko tata moko na mama na bango balinga ki epe mingo mona pe bana wana msu bako ya pe na Allemagne sans kutu mama na bango ba ye ka bango moko ba ye kotala tante na bango nzoka nde mama na biso ya bengi abande ko envier camarade na ye abande ko mona ka kende ya koma na place wana donc abande ko envier camarade nisko aye bakate camarade na ye biloko nyonso koyebisa ye ndenge mobali na azosala ye bambongo na banke ndenge basobi balopango ndenge mobali donc mobali wana pas aki héritier ya biloko ba parents na ye ya ba grand-père na ye donc ye mwasi wana motema pasi ye souci na ye kaka aboma kaka mwana mwasi wana ye a remplacer na libala wana alobi mama mko mususu avani ka amona soka yata mususu akosala nyeso ta mususu akotia pe mobali yango bazie du mobali na pe mundele akipaka pe yete donc akalkula ka ekutu te avant daka boye mkomo bobandai ka mwasi mo pe boye azalaki ya sénégalaise ye pe bandai kosala na bango siko ba osolola kaka donc ande ba masolo ezala ndenge ni bakangaka mibali ndenge ni babotolaka batu mibali
moi sona sénégalaise ABC alobi biso peut-être ozana marabout na biso moko azana na Paris kota ba Paris wana na tango kala wana ba sénégalais wana bande ko bengisa ba marabout na bango ba ofutela bango ba mbongo ba yeba installer bango pona ba sala bango ba protection ba mikanda ya ba restaurant na bango ya ba makambu na bango alobi tozana marabout bongo kuna ye penza soka sale lio penza ndeko mwa soko zwa libala wana alobi kende otika nga ba zwa penza train tina Paris kuna ba koma akutana pena marabout wana marabout ayebisi ye kende na ndako camarade na yo yelanga kaka elamba na ye kaka soko yelinga kaka elamba na ye makambo nyonso kozala bien sikoyo mbala moko mwasi wana pe aprovoke a congé kuna aprovoke congé kuna le bomoni kaka nde tozala na système kaka na ba toilette boyo oza na mwa bassin otyaka babilamba salite babiloko moko ya ndenge wana aleleka ya ke sokola kaka amoni ke elamba camarade na ye yebaka bandeko na nge elamba salite elamba solati elamba vraiment déjà c'est ekoti mutoki na yo bandeko na nga parce que mutoki eza kaka makila donc azwi yango ambala yango bien wana mama na biso oyo azotémoigne mutu azobeta lisolo ambala yango très bien abombi yango mokolo pe koki azonga na ye azongi na ye pe mwasi wana pe ayebi na ye pe te talaka boso pe bilamba eza nango ebele mosu ide pe kozala te kotiaki elamba na bassin osokolaki bien ndenge nini bandeko lere ya ye akesi ko azongi pa ya marabout wana bazwi elamba wana batravaille elamba wana ntango batravaille elamba wana etikali kuna ayebi bon yesu ko ayebisi ye bon yosko osoba elamba mosusu ya bien eloko moko kaka bomoko ya bien oya nango na totravaille yango okende kopesa bango cadeau ou bien bobengisi bango baye opesa mwasi na mobali cadeau asombi pe cadeau moko boye ka bamindele balingaka babilo moko ake batravaille yango akei pe ba occasion pe esalamaki kaka bake bapesi ba couple wana cadeau basepeli ka nde bazalaki kaka kokabwanisa ba cadeau basepeli wana ye pe azongi na ye bandeko na ngai ye kolala kolamuka ndeko mwasi akomi koyoka kaka mikusa na nzoto mikusa eloko nini ezosala nga mikusa boye bake na ye wana na Suisse bamete batali omete ozomona eloko moko te allergie mpe eza te nzoto mpe ezalaki nango kaka normal me mikusa na butu azolala te baopeseka bakalma ndeko mwasi mpenza azalaki mpe infirmière na Suisse akati kutu musala parce que azokoka te bino mo boyebi kaka kozala infirmière na bamikusa wana donc ekosimba kaka te donc ndeko na biso mpenza akati na ye mpenza musala aye pe kobenga camarade na ye na Allemagne abi nga vraiment nazobela mikusa ezosala nga na ocomprendre te soki kaka nameli bakalma omonaka mwa 2 heures du temps ça va après mikusa na butu kutu kalma ezosimba te après kaka mikusa ale nzoto sikoyo ebandi kosala neti bampese maladi ya mpese mpenza ebimi ye nelongi nzoto mobimba ebimi ye mobali bake basali mobali baexamen mobali azali na maladi te ye bandeko etungisi moninga ebomi ye pe noki te alobi ndeko na ngai ebomi ye noki te nga na kanisa kaka ndenge kaka na bakosala ebola mosu kaka après mosu ata 6 mois akufi bandeko na biso asouffrir akondi bakisi bawapi donc tango esali neti ba inane demi boye nde sikoyo nganga na ye wana ekoyebisa lobi yo ndenge eza wana sikoyo propose ye nde oya na ye sikoyo epa na nga oloba ndeke yo oyebi mutu moko boye asalisaka ntango akoya mpona to acheve ye kaka mbala moko bandeko na ngai eza pasi tosala attention na bakamarade kamarade ino azalaka nani bandeko na ngai kozala no na kamarade mais soki ozobimisa basekret na yo te oyo ya kati ya mobali na yo mosusu bokovivre bien soki yo obandi kaka kofunga monoko na yo ozomona yango eza avantage nayebisaki ngai nde mobali na ngai asalaka nga boye nga mobali na nga boye na bamakambo ya chambre ozobeta ngai boye yebaka un jour ozolukaka liwa na yo soit libana na yo kufa soit yo kufa otika bana ndeko na biso amwasi akufa tika bana likolo nini ya kopesa confiance epai ya camarade ya koyebisa camarade makambo nyonso nzoka nde camarade akomi koanvie mbali na ye alors que na tangu wana alobi mama mindele bazalaki ebele ngai moko pe bamama soko botali mama na mwasi kitoko ondima kute ba age wana ba 68 ans wana
Ah donc ndenge zaki wana bi mindele pe bazalaki bazolinga ngai me ngai nazolinga kaya camarade nanga nazobana ndimi teke bazana mbongo ndenge ye ezalaka bande kwa memi bref amemi sko camarade na ye wana pona muta comme de na suka azoye basuli kamwa sala te ba mindele balembi mo ba abima kuta kabona déjà mo ba ne chambre na mbali na ye azwa chambre mususu banda ko chango kaneti chambre ka ya bapaya akomaneka kolala kuna parce que mikusa fo mobile n'est pas salaka sinon te soka lali na chambre wana mobile ne moyen ala ba nzeta milai azanango mona zokchana mu Congo kwa albisoko hotel ba pote zo sa na mu Congo abina zwa ikaka wana na voiture kutu bande konanga ba zoba ba kota ba longwa Suisse kuna so bazaki Suisse côté ni ba bima ti côté à Paris ba yaka na voiture bakoma wana siko bandi kunanga nganga wana le asali siko makambo vraiment siko achevé moi so natango bakei bandi kunanga 2 semaines ezaki mingi ana butu wana ka ndenge mikuse sala kaye akufi peka na kacha chambre donc na tongo bana ba okita boy pa mobile na za toujours na batongo omwala msupe na babutu akata pongia ya talie soka monya lali mwa muke ye pa ke lala suki pa lali te omona asungi ye kaka ay mobali alali mobali pa komaka fatigue bana pe ambiance sila na ndaku ba voyagera susu te donc ndaku penza ikota mawa bande ko na tongo ba kotala boinde ko mwasi akofi ba bengi pe deka ba benga ba ambulance ba pompier ba nini ba ye ba zu corps ekei bale mobali pe moto ande ko mwasi azaki na ye na bande ko penza proche te oya mama moko tata moko banani na mboka na Suisse penza zaki na bango te zaki na mo ba cousin ba cousine mwana na ba Belgique ba wapi abenga aye ko benga pe camarade wana mbala moko akoti si arrêt maladie une semaine penza ye wana ke ko vanda kuna donc avandisi bango komi ko lamba komi ko kipe bana wana bana ngo pe bakola kina bango oya suka wana zaki na 16 ans ya misusu la bakola ki déjà baleka ya ba 18 ans bande ko na ngai esali bongo baye ko kunda camarade na ye aleti avandisi bango susu après zongi ale lokola ezaki déjà makambu ya molili ezaki makambu bakisi bande ko na nga to mela mwa muke esala katokos pour te continuer. Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko alobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele voilà. Sikoyo ndeko na biso mwasi sikoyo abandi ko komela mobali wana ko benga ye bakomi ko ya pe ba vacances na Allemagne ti mokolo mususu pe bango sikoyo baye ko koma balingani tango balingani sikoyo mobali wana mundele pe asaki neti azomona ndeni ya koyebisa bana te aleye ko sala pe mobali wana tuka mundele ayebisaka bana na ete eye ko sala mokolo mususu ya ke kuna na Suisse
ba voyager na bango kande na mobali après tant ba ekozonga ekosala ke ye fallait alala kana ndako wana alali pe kaka na chambre wana pe kaka oyo papa wana pa bimana na chambre na ete kaka chambre moi sina kufaka ba biloko ezala kuna nyoso ba bwaka ba komisa nka mwa neti mwa dépôt ye penza alali na mobali wana na mbetu wana kaka mobali wana a changera na mbetu te po moi sa mibimelaka ye alali kaka wana balali na mundele wana tant balamuki na tongo bazali dia na bana 4 mi balé déjà bakolaka déjà bazwaki sika na bango ba mso ba ke université mi balé batikala ki wana oyo ya 16 ans na oyo ya 19 ans bayaka bakitaka boy sali bango choc oh ndenge nini papa aza chambre moko na aunt na tantine ah esali bango pasi penza bana na bakoti na chambre na bango ba lete babandi ko lela papa bango kesola bango balobi mais non ça ne se fait pas comment bio non eza nango problème ite tala kaka mais balobi mais maman papa oumelité ça fait que 3 mois 6 mois au déjà aux juillet albi mais la liko qui est loin te le quoi bobenga que déjà tante c'est bien kuta za na bino ba bi non il fallait que yo zo moi si mususu yete bana penza ba boy ba bengi ba yana bango balobi si c'est comme ça ba vandi papa la bango ba bi yo pona entre tante na biso papa banga lobi nga na poni tante baba bi oza sûr papa lobi oui bande ko kisi wana ezo travailler mundele même ba mindelo ba kisi ezora bango oyebi ke papa wana bana wana mi balé wana ba longwe na ndako ba papa na signé ba papier di grande sœur nae le quoi azaki déjà moi na dernière année azaki déjà na place nae azui le ki na 16 ans o ya 19 ans wana akepe pa ya bakabwani le quoi 2 ba kepe ba bon papa bon quand même akipara bon na makamita mbongo ba classe na bon pas azaki pa na mbongo mais ba lingi lisusu te papa bon tia ye ko somba appartement mususu ya kitoko alobi na bango ke ba vanda wana na appartement wana na ndenge pe nzamba sunga bango ba bali na bango pe ye ba vandi na mundele bi sengwa ndenge wana ba yas dom ti mundele kuta zwinda kuna ye o ya Suisse wana koma lango kutu e komi lokola ba maison d'été mundele lokwa en tout cas aya kozwa pension akoma déjà na pembe na pension tant balingani asali ka moi 2 ans 8 pension nda ye kolobaki non atiki nda kone komi kwa ba maison moka ba ya ba vacances ye penda déménager comme en Allemagne parce que moi ça zaki na azwi na pension te mais azo kende pe sikoyo kaka akende pe na bandinga ba pension bande ko voyage oyo ko boya mais yake na kaka ko renouveler contrat na ye et pas ya marabout na ye na Paris et ko sala pe ke marabout na ye lobino na ye akomi pe mo mukolo alobi ye azongi na ye na Sénégal atikeli ye lokola marabout mususu après ya lobi lokola sa kei na ye ngai na tiki na ngape ba makambo ba kisi wana mobali pe ngo abali ye na commune ba akomo meme pe na Congo ba sombi pe bandako na Congo donc ba libala penza esali 5 ans azakani sunu na makambo wana te o ba marabout o ba nini afanda kana libala ye kutu abosana nzoka nde balobika nde balobaka kisi epolaka bandeko na ngai kisi epolaka olie polela ye même ntango azaki ata toloba na ba 55 ans bani non kisi penza ye kopolela ye ntango ye akomi na 68 ans ba swani te mundele wana gentil na famille na bango gentil bazala na fête mundele wana zangaka te o mona ye wana pa azo aider batu nyonso balingaka papa wana bandeko nanga wapi ye wana tozwa kaka ba mabala na biso na nzela ya Nzambe yango nazo benga bino bandeko na ngai boya biso awe eza nango ka bonzambe na bonzambe bino moko boyebi ba papa boya kokomisa ba mama boya na kosala émission spéciale kaka pona kosala ba annonce ya basi nyonso oyo ba komisi ba kombo la bango kombo eza anonyme to kotanga kombo te to kotanga ka ba basi oyo tozala bango na liste ba âge na bango ba pays ba vandi ba jardin ya mibali balingi bandeko mibali pe oyo basi ba komisi ba kombo bandeko mibali ba komisi ba kombo pe bazali donc boye belé ba papa surtout ngala na souci ba papa bozala bino moko te c'est pas bien baba qui bien c'est pas bien que l'homme soit seul. Alors pourquoi bozo yate boya bobenga ba oyo ba bengi baza lokola bino bongo yozo vanda boy papa zo talanga ovandi boy poani ndeko mwasi oyebi ke yana mobali azala mwasi te
oyo ke la ke souci yo mto komer nyo soko benge na tongo oyo basoka la muki tangu su pesa kufa kinye na chambre o kanisa ke mingi komisa ndeko na yo mobile yebisa ke grand frère ngasi na bengi na sule baoba na sina komisio na sule baoba live together kombo si na komisi bo benga bo aider ba cousin na bino bo aider ba cousine na bino bo benga bandeko diaspora bo teleba photos ane sengo bandeko na ngai c'est pas bon gana zoloba na ba oyo bazo se sentir seul na ba oyo ba solitude ekangi bango na bilobi na ngate ke ndenge nazo bandela koza soko ningo za no femme seule zala na yo olingo za homme seule zala na yo mais oyo alinga za homme seule mais solitude ezoboma yo papa ebele bakufi na bandako bango moko ba témoignage ezebele yaka bokomisa bakombo na bino ekozala bien awa kisite maite eloko te kaka malongi na malongi kaka vraiment na ndenge moko ya takas bandeko na ngai bozala nesengo bozala se ya sule baoba epai kaka ya la danoise bosabone ebele na chaîne na bino la danoise number 1 sule baoba plutôt number 1 la danoise jamais bozala dessus nazali nanga parfaite nazala ba défaut nanga na ba qualité nanga biso nyonso ngai na bino toyaka kaka toyekola donc c'est comme ça ndeko mwasi sikoyo na âge à 68 to bana soko chité nde mobali wana ba asali eloko te mobali ayeka ko décider binga siko na bandofana nanga mingi na Suisse ye palobi assez normal nga pe na ye nanga ba kompe ko vana kuna na Suisse mais comme que so ba vana bango omona mobali abimi na ye ake ina ye ko luka ba camarade na ya ba pensionniste ba zo so la ba akokipe na ye te tanga ko ya pe alingine sukolia biloko na ete après ko senga ye kene to kabula ba chambre nga na linga nga sukola na muntu te moi c'est le bi mobile comme ko ka solo mo boye abani ko moni ke non je ndaningi souté na ko mo ko bien te azolo ba mobile tititi mobali aye kolobane alingi ete aboyi eboyi bisanga mobali wana za na ba 70 quelque so ba 76 ans so compte aboyi na yeye donc sans raison aboye pia bandi kolobana ye parce que to kolobaki mindele baboye na bango basi sans raison soka baye na ye on peut dire ça c'est vrai mais mundela il sait que non tu m'as trompé ngai na kokaki jamais ko bimana yo nazo comprendre depuis longtemps ezalaka nde yo nga nazalaka na yo mais nga nazo comprendre te comment nga na ko bima na camarade ya mwasi na ngai abadi ko tobokela lobi mais oza gentil te tele depuis okufa na comprendre te na bana nango mona bazo boko ba kobenga nga papa biso to kenda ko tala cimetière à maman to chaki fleur nga na kenda kate na bosa na ka mwasi na nga boy bima na ndaku na ngai bima na yebisi yo biloko nyonso tosomai na Kongo wana na kombo na nga zwa kende na mono lisu na misu na nga te abengani lokola mbwa abia lelia 68 ans ma maman bomoni ndenge kisi poli ndeko mwasi yozo salela nzela nini nzela molili nzela ya anonyme nzela ya wapi pona na bani nanga ko chite ndeko na biso abengi la danoise la musa conscience na likambo ba mama batata bandeko na lingi bino mingi lisolo na memela ki bino na poko ya lelo yango yo bo partager yango bandeko na ngai na ba oyo nyonso bazokene na nzela ya soloka surtout da bandeko na biso ya Congo oyo bazo kolinga mibali na Congo kuna na nzela ya bakisi ata baye na poto bandeko na nga baye baki soki lelo kisi wane poli lelo mama na biso maladi nyonso ezobeta ye solitude pe kangi ye aza sikoyo ye moko aza na moto te parce que tanga koma ipe na mundele wana amanda ikomona lisu batutina te ya mona ikaka yende akoka parce que loko ozwi na nzela molili epesaka esengo ya malamu te vraiment bandeko na ngai ezali bongo et puis na kobetaka asete na koyebisa bino toboyi te biso tozolandaka Yesu Masia
Nzambe na biso azalaka anonyme te. Nzambe na biso abombana jamais. Asalaka nyonso atindi Jésus, asincarné na Jésus Christ pona to yebake yepe kokozala aza mutu. Yesu Masia jamais abombanaka, jamais lingaka bande kokeku na banda kwa batu. Lelo nga na kolie pai na yo. Abandeki toujours kozana ba foule. Fo batu a se retira kaka 40 jours pona na désert. Mais entre ta batu na ye bazalaki na se, bazali pe kozela ye baza kosambela. Tango akitaki akutanaki toujours na batu. To boite okoyi pe ko se retirer moko omitikali yo moko o sambeli okoti na mozindo. Mais oza pe na besoin kaka ya batu. Donc bande kona ngai na zana ngai na problème te muta zala anonymat azala na ye bozala na bino. Mais nazo senga kake nazo lobela kaka ndenge Yesu na biso atambolaki. Mukolo moko azalaki na place moko batu bazalaki ebele ba disciple balobi maître ebela bato tokotia bango wapi alobi boto bengana bango alobi non ngana yaki pona batu oyo azana lipa oyo azana mbisi asangisaki aleisaki mokili mobimba ngai nazali eloko akopesa bino te me naye kopesa bino oyo Nzambe apesaka ngai tokabola mwa ndambu kaka pas même nakomi même pas na 20% ya sagesse kaka muke wana Nzambe apesaka ngai intelligence wana ka muke Nzambe apesaka ngai to sangisa ngo kande Nzambe apesaki Nzambe asangisaki lipa na mbisi bozwa bolia bandeko nanga botikala malamu wana ezalaki mama leki na bino la danoise oyo alingi bino mingi ba love bye bye. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko lobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele